lelo ngolokole nous pour accompagner bongo ndeko Célestin bien qualité na commune ya Ganyema aye ko na base na quand Luka message que ça montre aye kotalisa bango ete ba élection ndeko sauver Congo te ndeko Célestin bien qualité alobi ata pour voter nde nzala na bino pasi na bino liwa na bino na ite bandeko ya solo tozana ambiance mo makelele na sima kasi na lobi boyende kosela lobi na bato na base na ye te ba élection de pour sauver Congo te élection pour sauver RDC te soki boke ko voter c'est long ndeko Célestin bosombi nde liwa na bino pe pasi na bino aseki na bango bakende bongo na maponomi te kasi mpona ndeko Célestin nzela oyo ekokangola mboka eza nde révolution yango tokota toka essentiel il y a un message na peut-être na bino juste merci ayaka kasi pe mbala liboso te ngana yetu tambola komi njili komi na Monisco lekile na ba TV mbala liboso te sepelaka na makanisi oyo aza nango mpona développement ya mboka nasepelaki pe aya biso baninga basala nzambe pe bana na biso ya quartier Kanguka tomona ye pona kolekisa penza tante biso ko leure aza pasteur ko globalisation somi ba na pasteur ye place de tenir sur barato bana prière pasteur on appelle une grande église aza ya pona na ye biso politique ni mo ba ko sabino awiti wapi aza wapi nipona ngai na honneur nyoso kuko ya manga benga ke president na hama kama sote yema yana ma tolimbi etmelimba inachoka na president sote ma OK, merci beaucoup. Na pesi Onyama, le Dieu créateur, merci. Na pesi merci. En tout cas, on a un ancêtre na biso. Pesi merci na bao nyonso ba bunda pour na liberté ya mboka na biso. Pe na pesi merci na bino ba pasteur. Na sepelaka mingi na Kanguka parce que base na biso ya na na Kanguka ezande ba pasteur. Parce que ba pasteur toza ba leader ya opinion. Ba pasteur toza na mot à dire na kati ya église. Pe ba ndimi ba yo. Na sepelaka mingi parce que boza ba pasteur oté aux anakati ya makambo ezo détruire mboka mais vous pasteur vous comprendre que le seul moyen au mboka na biso ko changer ça la révolution faut mise en charge to ye batina na biso to ye ba droit na biso ndenge papa Pierre auti koloba na ndenge ndeko auti ko sala prière batu nyonso batelemaka pona bo solo na tina ya mboka baza luka ete congolais nyonso ayeba tina nini yaza congolais ayeba ba droit na ye congolais aya na kati ya Congo pourquoi aza na kati ya Congo pe oza na kati ya Congo est-ce que oza étranger to oza Colombo to yeba un peu que différencier là nous oza étranger na oza la sacré et souvent na biso mine te mettre biso nyonso congolais nyonso a comprendre potolonga et sengeli na biso ba congolais to simba na lo o ezosenga biso to zwa conscience o ezosenga biso to lamuka to telema to zwa ba responsabilité na biso na maboko yango wana musala to zotambola touro to zosala to bito ko tambola tous les 24 communes Kanguka ezali branche to ezali moko ya ba quartier ya commune ya Ngaliema. J'espère que lelo tozawa dimanche tozana Delvaux. Après tozana aux zones pour na sensibiliser ba congolais à solo. Boye ba que toza ba congolais mutu ko défendre biso azate soki biso moko to mi défendre te. Mutu ko lobela yo azate soki yo moko o mi lobeli te pona tina na yo. Na lingi congolais atika ko vivre lokola esclave na kati mboka na yeboza ba pasteur boyebi yango bien botanga ka bible boyebi histoire malamu
nayebi te soki bazalaka esclave na mboka na yo moko. Même soki totali histoire ya Bible, bana bino balongoli bino na mboka na bino bamemi bino na mboka mosusu nde esika boke kozala bawumbu. Jamais moto azalaka moumbu na kati ya mboka na ye. Jamais moto azalaka moumbu na kati ya ndako ya tata na ye. Mais lelo biso na Congo tozo vivre lokola bawumbu na kati ya Congo. Lelo biso na Congo tozo vivre lokola bawumbu na kati ya bandako ya batata na biso. Donc on peut cet exemple biso nyonso wana so mona ba papa tozo ba responsable ba père de famille. Ata soki toza bana. Ndako ndenge eza wana eza na tata eza na mama. Est-ce que ce moni ndako nini oyo mwana ya kati ya ndako aza na droit ya kozwa lipa te, aza na droit ya kozwa elamba te, aza na droit ya kotambola ata na mutuka tata na ye te, mais mwana ya voisin nde azokota na kati ya ndako nayebi te toke na logique wana. Donc nalingi congolais ya comprendre ndako eza ya tata na ngai. Maintenant nga na kati ya ndako ya tata na ngai naza na droit ya kosimba ta lutu te, naza na droit ya kosimba ta mbeli te. Papa na ngai aza na mutuka, naza na droit kotambola na mutuka tata na ngai te. Biloko kolia eza na kati ya ndako, mais naza na droit ya kozwa biloko te. Mais mutu auti libanda lokola toza ba voisin, mutu auti libanda mwana ya voisin akoti na kati ya ndako na bino oyo yoko kaka kosimba te ya so simba. Akoti même na cuisine atomboli bilia azue la malati azue même mutuka tata na yo abimi lango ndeko na réaction na yo kozandenge ni. Donc eza wala ou bien aza tata na yo ou bien aza tata na yo te. Maintenant biso tozo vivre na kati ya Congo lokola ba toza ba congolais te. Na lo ba mo nyonso Congo na ba congolais, Rwanda na ba rwandais, Angola na ba angolais, Uganda na ba ugandais. Batu na batu baza na pays na bango. Alors, pays na biso, il faut tout se réjouir na bosui, na richesse ya mboka na biso. Mais sur 100% ya richesse ya mboka na biso, tout là-bas, 100% ils ont qui n'est pas battu sous ba étranger. Na mon nombre ya ba congolais moko boye, o baza na moyen ya koswa yango. Mais na biso. Et ça le fois tout ça na kati ya paradis, tout le monde le sait. Biso eza. Mais bon, il y a des gens qui vont vivre dans le paradis, autour de paradis, mais ils ont le libre de banda. Donc, sois conscience. Sauf que l'amour qui te bandeko, tu peux te dire que tu as la baoumou. Au moins, tu sais que tu as boy. Bana na biso to ko kufa bana so ko compter pas pour remplacer avec non na kata baoumou. Non na ko nyo ko mai pa ya ba étranger. Étranger pour qui jamais manipuler sur la carte jamais. Dans la mouka, bande de mission na ngato musana neza yo musala ya conscientisation. Comme la fumula biso. Baza ko manipuler biso. Baza ko torturer biso. Kala, ezaka na bato ba nyoko maki. Pour Congo ezala ko eza ba koko na biso. Ça ça la chemin de fer. Belge to mundela zala ko beta bakoko na biso fimbo po bazo makasi ya kosala. Mais ata bazala ko so fimbo le bazala ko lia bien. Bobote bazala ko lia bien. Bazala ki natanga ka mutu mutala quand même na mo sika na ya kolala. Mais bazala ko so fimbo. Mais les lots so vivre plus que même la terre colonisation. On to so vivre na kata boka na biso. Na yeto so na mutu mo ko contredire ndai. Ata ba koko les choses à coloniser mais siko façon ils sont de vivre dans le Congo et l'équipe même souffrance à bako et l'équipe même souffrance à attendre flamand parce que ata bazali ko beta bango film bazali ko lia mais les lobbies sont ba privé biso ko lia bazo beta biso na film ba privé biso ko lia ba privé biso musala ba privé biso liberté ba privé biso ba droit nyonso ba bloquer mais ndeko nanga to ko continuer ko vivre ndengwana. Est-ce que vous avez accepté de vivre dans la Katamboka la biso? Mais et l'autre chose c'est la chose que c'est le totelema, toloba, toganga. Mokili mombaba eba ete to komi na suka. Trop c'est trop. Yango moni mouvement oyo, to pesa kango kombo, il y en a marre. Il y en a marre eza na lopoto. Na lingale la kisi to lembi, na lembi.
na kondima lisusu fimbo na mokongo na nga te bandeko na ngai naza na message mosusu na kopesa biso te topesaki confiance na bato ya politike me bitumba tozomunda eza bitumba ya politike te ezali bitumba ya révolution moto aboya omoi na 21e siècle oyo don na temps oyo toza nango lolenge monde eza koevolue lolenge monde ezali kokende liboso bowumbu likambo ya bowumbu ezalaka lisusu te me kaka biso na kongo ade toza koaccepte ki bowumbu na kanduka kaka tokoki kotelema totelemi biso na kanduka makambo mpe change bongo te estce population eza na kanduka awa lelo soki babandi koboma bakoboma biso nyonso maintenant nalingi biso bapasteur totika nanu message tozopesa bato ya nzambe akosala tozolanda ngai nzambe oyo tozosambela esi asala nyonso ndazosebino vrai nayebi te soki kocontredire nga parce que nous avons tout bandeko na nga biso eza bato nzambe eza libera mpona koprograme asala nyonso apesi biso nyonso tose rejour nango alobi napesi nyonso na bino ntango bazokambola mokili ntango nzambe asali mokili mobimba akabolaki biso parti na biso tozwaki yango oyo tobengi kongo kongo eza na histoire ya molai e petit à petit tokobeta bino histoire tokosala mata na balivre tokokambola moto na moto ayeba esika nini tobanda ndenge nini tosala po tokóma na kongo na biso oyo mpe esika towuti kino lelo bisika towuti ezalaki mwa moke malamu mais esika tokomi lelo tokomi na pasi ya makasi te mikolo ezalaki mikolo eleki lipa oyo ezalaki ata pasi ezalaki mikaki leleki mais lelo tozovivre na souffrance moko koleka meme bato oyo biso tozovivre na kongo tozovivre na difficulté moko énorme bana oyo tozotangisa na baklasse quand est-ce que bakosala misala mama pasteur bandeko nga tozokunda bambongo minerva tozofuta misala wapi mais bato bazouta libanda nde bazoka kobénéficie na richesse ya mboka na biso nous devons prendre des choses conscientisation kolamusa kaka conscience ya bacongolais oyebake naza congolais esiko esengeli na simba esiko esengeli na simba oyo esengeli naloba oyo esengeli naloba te oyo esengeli nasala oyo esengeli nasala te mpe kongola yeba leta oyo tozobenga leta nini esengeli asala mpo na biso bandeko na nga eza na makambo ebele oyo eza devoir ya leta moyini oyo me basalaka yango te e biso lokola toza baignorant toyebi na biso te toyovivre kaka bayeba tieli bino mai na nzela awa alebobeti maboko bosepeli eza droit na yo congolais nyonso aza na droit ya kozala na mai est-ce que tozolandanga congolais nyonso aza na droit ya kozala na mai aza na droit ya kozala na courant aza na droit ya kotanga aza na droit ya kosala nde mibeko ya mboka na biso elobi na biso mais mpo na biso droit na biso ekoma lokola cadeau badroit na biso ekoma lokola cadeau régie des oies akangi tio mai ezalaki kotanga papa merci pour osali biso mai merci ya nini merci ya nini congolais yeba badroit na yo lelo makambo tozomona na mboka na biso na mboka moko te koki kosala ozomona un libanais un chinois azobeta congolais na kati ya mboka na ye mais oyo tozobenga leta aza lokola parent aza lokola tata aza lokola mama leta nde aza wana mpona koprotege bato na ye mais biso toza protege te alors bandeko na ngai nayebi te soki nani alingi koaccepte na 21e siècle tovivre ka na condition tozovivre mpe alire oyo tozokende nango mikolo ezoya tie kokoma mpenake oza na kati ya ndako na bino bayeba bino babobima na ndako mpe oza na eloko ya oloba te oza na mwasi na yo bayeba botoli yo mwasi na yo moya oloba eza te alors nga nalobi boye nakopréféré au moins ngai au moins namiboma ke nandima kovivre na kati ya bowumbu jamais au moins nakufa ke nandima bowumbu na ntango nga naza boye ndenge na telemi je ne peux pas accepter ni police ni l'état basaka na ngai jamais tant que je connais mes droits. Est-ce que vous comprenez ngai
yango tozobenga bino tokota mobimba na kati ya idée oyo toza na yango. Idée oyo toza na yango eza idée moko ekochange mpe ekopesa leçon ekoréveille mémoire ya bato oyebasakanaka na biso parce que nyonso basalaka biso tolobaka eloko moko te ezalaka oui mama ozoteka na nzela na porte ndako na bayeba panzi biloko na baniati yango kongo azoloba te mais non niveau tozokende nango ti wapi bandeko na nga donc eza lokola ndenge balobaka moto aza na 1 na moto aza na 100 mais bazoluka babotola moto aza na 1 wana nyonso tikala maboko pamba e bandeko na ngai eloko nini toza nango ntina nini tozovivre na kati ya Congo ntina nini est-ce que nous sommes des Congolais ou bien toza baétranger tozwa makambo na maboko mouvement oyo eza mouvement ya révolution eza mouvement tozokende soki makambo esimbi te soulèvement populaire Congolais asimbi makambo na ye na maboko. Est-ce que vous comprenez? Tolingi tokoma na vie normale ndenge bamboka musu bazovivre nango. Bamboka lokola ba Angola, bamboka lokola Rwanda nanu. Topesa na exemple ya Rwanda. Nini o Rwanda sana lokola richesse. Eloko te. So yesa bangombe te. Ba Rwandais si bazaka to bakola bangombe. Mais ce sont des Rwandais qui ont manipulé les gens dans le Congo. Ils mettre les gens à genoux. Donc, ils ont accepté la mboka na biso. Toi, accepter un peu la banda na biso. Parce que mutu mwa accepter tes papa moko azata ko accepter mwana uta libanda kota na kata ndako na ye, aba lo sakana ndako na ye, ye pas lo beloko moko te. Ezalaka? Hein? Mais ce qui ezalaka te la banda na biso, pourquoi to tiki Congo bongo? Parce que le lopoto le banda ko biso photo le la Congo po ezamboka na biso. Le lopoto prototo batela banda ko biso photo batela Congo na biso. Bande ko na ngai. Totika naivité oyo. Naivité oyo lati bande ko na ngai. Congolais so le mettez de réclamer ba droit na biso. E ba robeta na massage. Papa. Soki ba ko bongo Congolais nyonso te. Ngana se bisabini. Est-ce que vous avez un tokoma na moti na suka tokokoma na moti na suka papa Mwinda Zalaki tant tokitana na victoire tu étais là non tokitana na victoire tokomi na victoire wana parce que na yebi bato wana topesi message ti bakangaka biso bakela biso na commune Zalaki omonaki combien na zayo discuter na bourgmestre commune na Kalamu na discuter na zongisi na nzela na zongisi mutu. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, vous êtes là. Pourquoi? Bande ko na ngai. Toza na posa misala, toza na posa kimia, toza na posa sécurité, toza na posa to vivre le kola ba Congolais na kata mboka na biso. Mais pour to vivre le kola ba Congolais na kata mboka na biso, il faut to téléma. To simba na loboko na loboko. To loba oyo koya eya. Mais c'est ça. Est-ce que les gens vont comprendre l'idéologie? Mouvement, oh, c'est un mouvement, il y a des politiciens. Le message est clair, il y a des gens au moins, ils vont préparer. Mon vote est en 2006. De 2006 jusqu'à 2011. Et là, on est changé la vie. Et là, on est changé la Congo. balobaka na bandeko na biso mingi ya este soki naza na idée ya malamu balobaka na bandeko ya este soki bovote biso guerre ekosila soki boremarke après baélection ya 2006 nini esalama moto yaki makasi donc ozovote nde liwa na biso bavotaka mpo makambo echange biso tozovote po tokufa 2006 ezalaki ya pasi ti 2011 ya pasi ya koleka tolongo tokoti na 2011 tovotaki est ce que moto ovotaki wana kaza na place ozonanga tovotaki to tovotaki te odeko ovotaki na 2011 ntina ndenge tozokende na 2016 eloko nde ete change bavandi na ndako pourquoi mais papa salaka
Salaire na eza 45 000 francs congolais. Donc on va $50. À foutre à Ndaku $60, mais il y a un salaire $50. Tu comprends? Il y a un salaire $50. Ndaku à foutre la $60. Azana bana na Ndaku, bana 6. Moi dans la classe, Minerva la moi la classe à combien au foot? C'est ça, non, 24 ans, la place. Les écoles à André Kimbuta. Les écoles à Kala. Il y a le quoi de ces couleurs, on va faire ça en combat. $60 par trimestre. Donc, 3 trimestres de dans un foot à $180. Écoute, na $50 à soi. Si on va foutre à Minerva, là, sur Kango. Est-ce que wana bazo sunga biso te bazo sakana biso? Koliana nuna kata banda ko eza ndenge nini? Bande ko ngai. Alors to continuer kaka boyete, eza la discours te. Car to zolo ba boyete, bazo tuno bo lobby et puis au final na to ba lobby to bima na nzelo so banga ba koboma yo. Parce que ndemo sa zo derrière kokufa. Oza ebembe ya kolamuka. Muta contre to za bibembe ya kolamuka, to sito kufa. Parce que, écoute, tant que tout le monde la communauté internationale, partout dans le monde, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il y aura des crimes contre l'humanité, Zani. Et ça, la guerre, va la kuna. Ma privé, biso kolia, ma privé, biso liberté, ma privé, biso makamunyoso, ma ezate, pour exact crimes contre l'humanité, au baso sa biso. Donc ce sont des criminels. Partout dans le monde, mai na biso awa, tozana mai, tozana nyoso, mais to vivre babola. Babola. Mais batu misunde bazwa ko bene bande ko na ngai tango ese koki. Boyete, tango ese koki mama, papa, to simba loboko na. On a sepel na zomo na ba mama. Ba mama bo sangisa ba mama. Lelo na so regretter na so lela. Au moins, politique, privons-les à manger et ils vous adoreront. Après, tu vas élection, 100 francs, allez voter bango. Vous votez lui 2006, 2011, et l'eau est salamité. 2011, tu donc de 2016, et l'eau est salamité. Mais nous avons dit que nous message au mal à me bino. Nakata Kandou. Mon cannabis est changer dans l'élection. Boyete? Parce que quand Batouana a voté en 2006, Bango Kande va en 2011, Bango Kande va en 2016. Quand Batouli va manipuler, ils ont qui malumal. Et Yengo et Mulunda, ils ont qui malumal. Après, ils ont qui s'envoient Mulunda. Boyete? Boyete? Alors, le cola, l'élection des années pour la bango, na ba étranger na bango, ba kota na mboka biso ba pesa ba nationalité, biso ba na mboka to koma ba esclave, ba so conception na mboka na biso, ya mwana nga na biso bino ko. Moyen ya bien pour Congo na biso échanger et ça révolution. Soulèvement populaire, to telemi to bimi na nzela. Oye koya, à partir à wana, tango makambo ko beba. Après, nous avons biso moko to siko oyo asengeli. Mutu akoya wana arobando banga ko sala biso ko pa biso na meti. Ba ko tongo. Et loko to tika na ngo yango wana. Et loko to tala botika ko kolala ko botika ko kosa na liboma. Et loko to tika na ngo ezake mbutu. L'autre qui t'a parlé du peuple, tu sangani qui t'a parlé du peuple. Bango va député, tu vas député, tout est bon, biso to ponaki. Baso yawa, baso le kawa, bakoni kokota, to koma ki ba famille na bango. Mais depuis vos photos, bango na ça so. Makenda. Na so ya. Papa na ngai. Mutu ako défendre biso azali. Oui, mais la minute to tikali ka biso moko. Bomote, to tikali seul devant notre propre sort. Oui, ça c'est un cas biso moko photo télé. Oui, ça c'est un cas
moto akende ko voter té. C'est ça, en tout cas. Il n'y a pas des élections dans notre pays. Sauf que, oh, bah, ça les est de côté. Parlementaires, ce sont les étrangers. Biso to fauteuil mutute kuna. Kwa sababu biso to fauteuil basali banda. Alors musani boyo sa loso ke indépendant na sa mvula, OK ko fauteuil na sa mvula. OK ko fauteuil ne liwa na yo parce que le fauteuil ne ba kunde bembe. Hein? Donc mutu akei kaka, yebo kwa sa vivant, mais akei ko somba certain na sa profiter. Mais c'est quoi ça? Trop c'est trop. Il y en a marre. Betu melemba. Maman bana. To simbana muta bangisa yote mutu fala balate ko beta biso masasi jamais ba osale lo moti oye koya eya sikoyo oye koya eya muta kosonga sima asate nani obo moni lokola politicien lokola député lokola soki député provincial aya ndenge bazo pata ba mama na ba witi asate na banzela nani est-ce que monsieur moni est-ce que monsieur voyez à la télévision à part il y en a marre azo bunda te polo bien à la député tant que monsieur oyo azali awa monsieur Kabila il y en a marre à kosala kaka mutu ti trouble kokota ti trouble kokota jusqu'à ce qu'il va partir. Oui. Ceux qui va salérer na 2016 balinga tambutu malumalu sina yebisa ki na pesa ki message malumalu ko sala porte ko bibela so na kanti na 2006 akenda ko pesa publication na kenda ko pesa na char de combat tout moto ko tombo la char de combat na maboko est-ce que vous avez vu le solo en 1958 assure la guerre sera longue et populaire. Longue et populaire au Moussa le bagité et souka nanzela bakuma ko biso. Longue et populaire c'est que biso population de côté. Yaya toko défendre mboka na biso. Toko yebisa bango mutra respecter coin na ye. Bon moté. Tokundaka na kenda mingi na ba terrain au cadastre so kabole. Mutasui a parti en Mayangol. Ce qui a dit que moi maître moko bitumba bato bunda parce que ce qui a parti au côté de dossier il y a un conflit parcellaire. Oh soit qui va mettre là mais bon année te ba rwanda bazo kota na mboka na biso. Bazo violer ba territoire. Pourquoi? Ba ba ndoka ko ki jamais ko kota na ndako na so qui Mundinga na yeye njoya sana kati te. Njoya kokisha jamais kwa kota na kata ndako soki njoya zate. Jamais. Il faut ma fouter ça là oh njoya il faut ka so déposer pour ya landa yango. Donc soki ba mande bazo ya parce que bande ko na bango ba njoya baza. Siko to lingili kama ba njoya awa te. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ni président ni député moko ko changer mboko. Ba bando ya kaka ko ba manipuler biso. Donc ba bi congolais akana itu. Mone loko ngana osala. Ya révolution na tinda biso na zo porte zo spito telema. Ba ko linga yango te. Pona ni ba olinga yango te. Ba ba yebi boy. Lelo se ka congolais tomboki ba ko eza onyeso ba ya na sima ya ko tomboka na biso. Ba ko mana se ya mibeko. Osomon. Ba banda ko bang. Yango ba ko linga te ata mutu moko ya jamais te se ngana ina ko mutsa jamais. Ba olinga to zakana bombo ba mutu ba continuer ko régner. Ba mutu ba continuer ko régner. Mais biso to lobi tango wana esi eleki. To komi na tango congolais fa so makambo na maboko. Bilenge il faut monter en classe na bino ndenge longo bani. Lelo to so mona kuna génération ni tokotika. Jeune ni tokotika lobi. Et là on dit tokotika lobi. Tokotika bakuluna o bango bazo créer. Tokotika bakuluna. Bande ko na ngai. Ba mama o baza ko panza bino na banzela. Bientôt tozo lancer tokokita na palais du peuple. Vous avez na batata parce que les Congolais ne sont pas commerçants. Tout le monde, oui. Tous les Congolais sont commerçants. Moi, la classe aussi, la classe, ma licenciée, papa, tant qu'il y a passe.
aussi si classe là il y a des gens ça déjà 30 ans avant de passer sa classe là avant d'attendre kit ya musala te 30 ans personne qui le long héritage tout ça dans monsieur congolais qui assiste classe cabine téléphonique a fongolé cabine bon richesse na biso yango wana et là on totika na mona mboka na biso ezani masanga richesse na biso musique na ba église mususu ezobimaka ezeyebani mutu na makolo te nyonso wana bato basali nini babi te totika bango na babar totika na bango masanga yango ozomona aire nyonso bralema azobimisa masanga bacouleur nyonso petita quartier kunani ya moke nini ya moke nani ya moke kongola komikaka kwiti na kwiti moyalandela ndenge mboka ezokende eza te kongola komikaka kongola bar baboîte de nuit ndeko na ngai ti tokobanda kokende malemba tokotambola tokomenace basociété ezosala masanga wana biso toyena esprit ya révolution omwene bapekisa bamisise bakende poto biso tobanda kopekisa makambo mosusu wana tobanda kopekisa makambo eza mboka na biso on ne peut pas tout accepter toa banyama te toza baimbécile te alors nazosenga na biso tolamuka tobunda mpona mabele na biso tobunda mpona badroit na biso parce que nyonso na mboka na biso eza pasi eloko apete eza te kolia eza pasi misala pasi kotanga mpe kotangisa pasi na teni bien teni mwana moka maya miso ezokita likolo 5000 francs nazoluka nazwi te botisa te mwana nga mwana nga kufa mwana nga azokende nga nabundi mpo na mboka oyo nga nazoniokwama nazolala te soda azolela bandeko na nga na bandeko kolela na kati ya taxi wana maya miso bandeko okita ngai na nyonso nga nazosala mpo na mboka oyo mwana nga azokufa nazangi 5 ndeko na ngai epesa ngai pasi makambo mosusu esalamaki na nsima na oke oloba te ndeko na ngai tala meme basoldat oyo baza sansa kodefendre mboka na biso baza sakrifie mais koma babande bakokota te bandeko na nga basoldat bandeko na nga bapolicier bandeko na nga bamilitaire meme baservice nyonso aner demia botika iyana makasala mosala ya malamu mpona kodefendre bino tozosala mosala oyo mpona intérêt nationaux tozobunda mpona badroit na biso badroit militaire badroit nyonso congolais nyonso azala na mesure moko na vie moko équitable toboyi congolais toboyi te na mboka nyonso partout dans le monde bato babobola bazalaka bato bozupe bazalaka mais oyo ya biso kibobola kutu te plus que même kibobola oyo tozovivre na mboka na biso alors il y en a marre trop c'est trop tolembi en tout cas bitumbo tozokende tozopréparer ti tokoma 2016 makambo nyonso efo changer. Est-ce que toyokani banani baza prêt ya kobunda bitumbo na yana mara même devant Dieu c'est normal. Oui, c'est normal, maman. Alors, Moussalo Tozosa Awa, oui, quartier, tout ça, on a quatre canons. Tolingi na quartier nyonso, base ya na marisa. Ba maman baza awa, makambo tali ba maman. Tozo pesa sa responsabilité na ba maman. Moussala ezobanda ya solo. O ezaki mukotobeta chiffler. Congolais sala musala azala bien. Ndeko nanga, oboyi ba ndeko nso ba na poto. Jamais on kotika la komona étranger na poto ba pesa poste clé. Jamais. Betangu mutu étranger soke na mboka partout dans le monde ezakande ngwana. O Libanais yo ko sala entreprise na yo aw. Jamais ba kozwa yo Libanais ba tia na tête, jamais. Jamais. Pe ba ko exiger yo salaire o yo ko futa ba tu ba na mboka sala pa na yo. Mais lelo bandeko bakenda kosala pa ba Libanais salaire na bango ezaka $30. $30. Non, tout ça banane kara ya basse classe $30. Fille moko na kuta na osola na lui papa na pafuta ngai $30 27 000 francs. Ba exigeant ngai fona komaka au plus tard 7 heures juste. Ce cas kolexi 10 minutes mukolo ana peka kolongwe. Congolais mobola, Congolais zoba, Congolais, quoi est-ce qu'ils sont?
tozo vivre plus que même banyama. Oh tozo vivre. Tozo vivre koleka même banyama. Tozo vivre pour mototé. To bon moto na biso congolais si ba moto la yango. Tozo vivre le kola banyama. Ata pe banyama putu. Ba ko accepter makambo biso tozo vivre te. Alors bande ko na ngai to telema. To telema, to simba loboko na loboko, to bunda bitumba o. N'est-ce pas? To simba loboko. Et un mouvement ya révolution, et un mouvement ya soulèvement populaire. Ndenge sala makara bamboka mususu. Bomoni makambo eleki na Ukraine hein. Bolandaki mambo eleki na Ukraine. Hein? Et s'ilité. Malgré ça, mais ils ont quand même bien de président Kimi. Parce que ça qui est déterminé. Maloba qui va ekoya et ya. Déterminé. Est-ce que biso to ko Kimi so ba yinya Congo ote? Hein? Bon ça c'est la nini kasi. Bon c'est la nini. Donc, ntango nyonso tozozelani po toteni parce que tozala balider rebele a non bazotune biso lokola bouchon na dame balider wana nyonso basala coalisation na bato wana bango nyonso baza kreti moko tocomprendre yana par lokola ye tozosimba na mpo tobengana bango nde bakitozalaka na moko bazotune biso lokola kaka yene pour le moment ok, en tout cas, na sepeli de konyoso telema, to simba na loboko to sito lembi, trop c'est trop, il y en a marre, betu melemba. Et bon to simba la to bima na nzela, to teleme la bango, to sanctionner bango, to longo la bango, moto moko ke de ko telema na urne te pona ko voter, boyo kinga. Moto moko ke de ko voter, te élection exacte pona yana marre. Tambola kana manipulate yana ma élection exacte. To boy ko voter bato ba ko biso. Je ba pesio 100 francs ya bana na da. Ko tama ko lokuna. Comme ça ba tika la mandatongo ba tete ba ire na ba mo pe muta yete. Après wana sikonde biso ko kota na. To bona sabango. To beti maboko makasi. Na koki koloba boye merci mpona yanama tokolekisa pase mwinga premier tour amemanga na monisco na mbanga veki amaza temo naminga natiki bana atokei kobanga te namona simple lokola bozomoni boye namonaka epe simple ni bandeli menai kocouvrir ye aza munene nakocouvrir ye aza munene o bozomona ere mo bomona ma te yango na kosenga beaucoup de respect yanama soki mpenza olingi kaluka osepeli na biso avana mpenza malobe pa bato okolukela biso na bamedia oyo espace ya bapaster akalonga wana bato bateki batei bapesi message mpo tozalaka na espace te bapona biso mpe pama te toteyaka mpe bien l'espace eza te yanama fo etwaka mpe place tolobeli mateya na biso tolobeli yanama ke eza base na kaka donc lokola bachaine ezali azalaka na ndeko ya léser azalaka na bachaine ebele abwaka biso mpe espace pasereka kabeya ndenge azoteya pasera kaluka azoteya pasereka mki azoteya pasereka sami azoteya ekosala malamu mabe wana nde biloko komema ya mibale na koloba na koloba te mpo tomesene na ye biloko kokotuna bakestio mpo basa kotuna ngango aza na nsima wana balobelaka mokoyokango yo moko abata mepana biso mboka professeur universitaire azoloba na biso bongo etikeli moke barécupere mboko oyo etikeli moke comment
vraiment ebanda l'époque mobutu tout sikoyo libanais akende kosala yokolo mboka chinois akende kosala yokolo mboka bende ntango tokitaki na tozalaki 5 seulement 5 personnes na victoire mais population ndenge eyaki na nsima na biso donc eyindaki tala bato basoda bayeba kobeta minduki te ndenge paster azoni monisco atindaki déjà sécurité ezalaki nsima na biso banda koyeba te monisco baméricain batindaki sécurité je vous le dis mes frères tokiti tosengi babanderole tozokende eza abandi sikoyo koloko tozokipe te biso donc totene biso soki tokokufa mpe tokufa pas de problème totalaka monisco yingi na nsima baye sécurité bazonganga biso na ndenge basalaki bamagwi na bango bapolisier wana o babengi kumese babengi andreki kuta tout ça baye wana monisco atelemi na yango papa toi de l'homme pourquoi? Oh non, il faut que tu aies petit pas bourgmestre, il y a Kalam. Tolobi. Mingi na nzambe mokeli ya likolo, topesi matondi mingi na ba ancêtre na biso, topesi matondi mingi na ba kufa pona mabele na biso baindo to na Congo, topesi matondi mingi na ba oyo bakufa ba martyr ya indépendance, topesi matondi mingi to kokipe suko bosa na te ko kanisa ba oyo bakufa ba beta mafimbu bandima liwa pona mabele oyo pona mabele oyo kende liboso obandi na bango topesi bango vraiment merci topesi merci na bino topesi merci na nzambe pona bitumba oyo tozokunda tika nzambe azala na biso tika bakoko babatela biso baancetre na biso bazala na biso kino tokobunda bitumba oyo tina suka nzambe ezala na biso atambola na biso kozonga na bino nyonso tobondeli bongo tolobi ingeta. Ok, merci beaucoup. Comme la souka, il y a un message qualité président et il y en a marre qui a commis la souka un message à sensibilisation naïe alobi likambo ya mabele mpona mabele tolala miete mpona mabele tokala minoko te mpona mabele tobanga te toloba po mboka eza ya biso solo bandeko bayoki ye mpe baladi message na ye biso tolobi peuple congolais seule la lutte libère napesi merci na Marielle Mafolo azwi baimage oyo merci na Patrick Sala moto a monté yango merci na bainternaute nyonso ya Congo Lokola News là je vois Christian Dissou là encore la Moni Fleury Balekomoso la Moni Ricky Nemiala la Moni David Olito la kutani na bino bala ya sima Kimia Boboto na mabino peace and love tozona na Tikala na Boboto merci.